Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Kozanga kimia te ndeko, kozanga kimia te ndeko, kozanga kimia te ndeko, kozanga kimia kokomema yo na lilita, kozanga kimia te ndeko, kozanga kimia te ndeko nanga, kozanga kimia te ndeko, kozanga kimia kokomema yo na lilita, motatio yo makanisi wana zoenga enga. Yo zonyo kwa mana basusi, motache yo makanisi wana zo ingai. Yo zonyo kwa mana basusi, malade eyaka pe kendaka e. Kolata yango na makanisi te, malade eyaka pe kendaka e. Kolata yango na makanisi te, kozanga kimia te ndeko, kozanga kimia te ndeko, kozanga kimia te ndeko. Kozanga kimia kokomema yo na lilita, kozanga kimia te ndeko, kozanga kimia te ndeko nanga, kozanga kimia te ndeko, kozanga kimia kokomema yo na lilita. Bien-aimé dans le Seigneur, libota na nzambe bato yesu akufela bandeko ya biso. Bien-aimé nzambe ya pambola bino bisika no bino bozwami au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle grâce, quelle joie immense. Bien aimé, ceux qui te yebo et te yaka pambate, te yaka pona mativité, mais ceux qui te yebo, c'est que papa pèse message, bien aimé. Oh, bien aimé, n'est que pèse un décomoro message de la part du Seigneur. Bien aimé, zan un décomoro zali konyo kwama. Bien aimé, si ko zali zan un décomoro zangi kimia. Bien aimé, ko zanga kimia te. Kozanga kimia bien-aimé ko komema na lilita. Mutu azana kimia te bien-aimé akomaka perturbé. Mutu azana kimia te bien-aimé akomaka bien-aimé akomaka en l'air. Akomako kanisa n'importe comment. Bien-aimé okoki même kosala arrêt cardiaque. Nani apesi makanisi. Peut-être mutu wango zo yenga. Peut-être ceux qui pesa maladie. Bien-aimé maladie yaka na nzoto pe kendaka nango. Oh maladie za corps étranger. Kolate yango na makanisi te ko buma yo bien-aimé. Yango ne ko sona ndeko moko. Ne ko pesa ndeko moko kimia, ndeko zo landa ngai, neko pesa yo kimia. Kozanga kimia te ndeko, kozanga kimia te ndeko nanga, kozanga kimia te ndeko, kozanga kimia koko mema yo na lilita ye. Bien-aimé na moni na bondela, yambo te to passo la makomi au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, papa merci. Merci na puissance. Merci na ministère. Merci papa na nyoso sala rapona biso. Nanya zangi kimia otindinga na lumbango papa. Ndeko nina zali ya komitungwisama. Ndeko nina zali ya kolela. Ndeko nina kangami na se akot na basusi papa. Akoya kokata motema pamba papa. Yango tindinga na lumbango kendo kopesa ndeko na okimia. Yango ndeko pesa kimia papa. Message oyo nzambe et délivrer bano ya yo. O bazana ba maladie ba bika ba bima papa na prison ya maladie. Bazana ba souci ba bima na prison ba souci. O bazana problème ba bima na prison ya ba problème papa. Pesa ba no kimia nzambe. Message oyo esa misana on a bomo ya bana na yo. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Que Dieu vous bénisse. Quelle grâce, quelle joie immense. Bien-aimé na lumbango, bien-aimé. Kosolo na yo zolanda ngai. Nanya zangi kimia bien-aimé, kimia zamabe. Bien-aimé nenge sina explica yo. Motema bien-aimé et boaka kamakila bien-aimé. Tangi betaka poum. Ezo boaka makila. Makila ezo tourner motema eza ko injecter. Alors ce qui motema ko beta mbango, c'est que oza suna kimia te. Bien-aimé, motema beta poum et on ko boaka makila n'importe comment na nzoto. Okoki kosala arrêt cardiaque bien-aimé na le Seigneur. Okoki kufa bien-aimé. Oh, bien-aimé, kosala AVC, bien-aimé, yango kozanga kimia te, zanga nyonso na mokili, zanga nyonso, mais kozanga kimia te, okokoma culpabiliser, okozanga contrôle, bien-aimé, nzoto ezasu bien te, okoma déséquilibré, bien-aimé, kozanga kimia te ndeko,
yango na ye koswa na yo kozanga kimia te na ye kosolola na yo pe tokosambela na kombo na Yesu Kristo. Bien aimé, nakotanga dans le verset moko nazali bien aimé dans le Seigneur, nazali na Jean chapitre 16 verset 33. Jean chapitre 16 verset 33, bien aimé dans le Seigneur. Je vais prendre mes lunettes pour natanga malamu nokito koloba natanga ki bien te yango zwa ki kimia te. Ah non non non, bien aimé dans le Seigneur, il faut zwa kimia na kombo na Yesu Kristo. Bien aimé, je prends mes lunettes et je vais essuyer mes lunettes. Quelle grâce! Bien aimé, je vais essuyer mes lunettes et je vais mettre mes lunettes. J'aime quand je mets mes lunettes. Quelle grâce! Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, dans Jean chapitre 16, dans le verset 33, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, Nazalina, voilà. Je vous dis ces choses. Ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Alléluia. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Bien aimé, ça c'est pour toi mon frère, Yom Tozangi Kimia. Ça c'est pour toi ma soeur, Yom Tozangi Kimia. Jésus-Christ a lobby, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Bien aimé, nekulusu yeso zoa mikumba na biso, nekulusu yeso zoa maladie na yo, yeso zoa ba souci na yo, yeso zoa ba problème na yo, nekulusu, nani alinga longola ngo nekulusa zongsi longo na moto. Bien aimé, moto zo zangi so kimia, bien aimé se kaza ya nzambete. Et loko zo zangi so kimia, bien-aimé, c'est qu'ils aient nzambete. Bien-aimé, Yesu lobby, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Bien-aimé, à lobby boye, bien-aimé, je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Kimia na Yesu bien-aimé, nzamba pesa yo kimia, zoa kimia na Yesu bien-aimé, koza la perturbé bien-aimé, kozanga contrôle, bien-aimé kozanga contrôle, koza même to mutuko, koza même accident pamba, bien-aimé koza même accident vasculaire bien-aimé, longo la makanisi na moto, longo la ba problème na moto, malade yaka pekendaka, malade bumaka nzoto, soko latango na nzoto, soko latango na makanisi bien-aimé, ekoki ko bema yo bien-aimé, yango la muka bien-aimé, kozanga kimiate frère nanga, kozanga kimiate sœur nangai, nzamba tondi sa ona bolingo na ye, yende kimia bomo na biso le Seigneur Jésus-Christ, nzamba peso kimia ndeko nanga, nakotanga deuxième verset au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, la ke vraiment ancienne alliance, bien yogolo total ancienne alliance, na ke na Nombre chapitre 6 verset 24 à 26, yokel ka munzamba lobaki na Moïse, aïbsa na Pharaon, na bana na ye, voilà, yoka bien-aimé verset qui toko. Je lis au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel te fasse luire sa face sur toi. Alléluia. Et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Bien-aimé, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Ndeko nanga zwa kimia na kombo na Yesu Kristo, zwa kimia na ba problème na yo, zwa kimia na santé na yo, zwa kimia na ndako na yo, zwa kimia na makambo na yo nyonso na kombo na Yesu Kristo. Nzambe ya pambola yo, nzambe ya tombola yo, nzamba koisa banguna na yo, o bazoluka liwa na yo, ba échouer na kombo na Yesu Kristo. Maladie libéré maintenant nzoto na yo, makanisi libéré maintenant nzoto na yo, ba souci libéré maintenant nzoto na yo. Mon frère reçoit la paix, ma soeur reçoit la paix au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, banda koseka, sepe la bien-aimé. Ah, tobina. Soba-toi c'était, soba-toi likolo, soba-toi c'était, soba-toi likolo, soba-toi c'était, soba-toi likolo. Congolais surtout il faut battre la site nini. Ah, soko ozali congolais ya solo esengeli otala bobele Congo dialogue. Congo dialogue? Tembete. Ozasi. Soko ozali congolais ya solo okoki kozanga mokolo moko te esengeli otala bobele Congo dialogue. Oyeba makambo mazali koleka kuna. Donc www.congodialogue.com. Soko za congolais ya solo. Yango wana. Nzeta lobi yango faut kotala ka
Congo dialogue. tina yango ngai pe nayebaka makambo makolega kuna nabosana te otalaka mpe kaka Congo dialogue. tembe te Ya soki ata nazali congolais so ata bamindele bakoki kotala congodialogue.com